Bien-aimés dans le Seigneur, naïbi que toza na jeûne et prière, tobandaki yango le 27, toza le 28, le 29, le 30 tobimi. Mais awa na loba sur jeûne et prière. Jeûne et prière, ezali les jours le plus merveilleux devant la face de Dieu. Jésus s'est levé très tôt le matin, quand il faisait encore nuit, il partait prier. Chaque jour, avant de commencer sa journée, il partait prier. Il avait l'intimité avec son Père. Et jeûne et prière, c'est le jour le plus meilleur. C'est la prière qui rend le Seigneur merveilleux. Et Dieu agit dans la prière. Toujours qu'il nous partager, et là, on a une importance, il y a jeûne et prière dans la vie d'un chrétien. Au gros, le bâté chrétien, au gros, le bâté qui est expérimenter gloire en Zambé, le beau en Zambé, ce que vous avez jeûne et prière. Jeûne et prière, ils prière important parce que dans 1 Pierre 5, 8, le diable rôde tout autour de nous comme un lion. Comme le diable a rôdé tout autour de nous comme un lion, c'est la façon il y a arrêter ba jeûne, arrêter ba attaque, arrêter ba processus parce que balobi yé azo rôder tout autour na biso lokola lion. Alors lokola aza tout autour na biso, c'est-à-dire arotika biso te azana biso. Alors comme azana biso et loko malunga o biso toko sala poto longa ye ezali to sala bata jeûne et prière. Toke na Matthieu 17 tozo banda na 14, Matthieu 17 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à la même temps. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. Car, dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme les grains de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort pas par la prière, mais par les jeûnes. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur lui-même, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a créé l'univers. C'est lui qui contrôle tout. Ba disciple au bavandina Jésus 3 ans. Papa wana ayi komona ba disciple abi mwana na ngaza na ba problème. Jésus a tindi ba disciple ba ke no benga na ba démon. Ba koki ko benga na ba démon te ba zongi. Papa wana ayi ko lele pas Jésus. Jésus a parlé sévèrement. La démon et puis ba démon ba kei. Alors ba disciple et sali bango pasi ba ayi komona Jésus en privé. Tango bato ba panzani. Ba tuni Yesu ba bi mais comment biso to koki ko benga na ba démon wana te? Jésus a dit, ba démon oyo ba bimaka kaka na jeûne, ba bimaka kaka na prière pambate, mais na jeûne et prière. Jeûne et prière ezali journée kitoko oyo ezepanzambe. Soko tali na tango ba Yuda bazoluka Yesu ba lobi biso tokolia te tokomela te, c'est-à-dire ils ont gêné pour ba luka ko boma Jésus. Alors tango yozo kila kolia, tango yozo kila komela, ezali jour kitoko pona Nzambe. Ba yebisi biso ke David azaki na 300 hommes. Nzambe alobi po gagner bato oyo ke bunda na bango fu ba mela mai lokola ko lape. Bazo lape lokola mbo alapaka. Mais bato wana
bakei na bitumba bakozwa mai baye nango epa David. David alobi mai oyo bozwi yango na prix ya baame na bino bozalaki bacommando, c'est-à-dire il fallait bokufa boye na mai oyo na komela yango te na pesi yango epa Nzambe. Bien aimé, kolia eza bien, kolia eza mutu nyonso tu ayokaka elengi na kolia, mutu nyonso tu alingaka komela kobina. Mais bien aimé nayebisa bino ke yango ezobebisa biso nzoto, yango ezopesa biso ba maladi, yango eza na makambo ebele na kati ya biloko kolia eza makambo ebele. Yango nomoni mwana na Nzambe solo avant lia il faut abondela mpona biloko kolia. Biloko kolia tokende kosomba ngo na wenze, mais place eutaka toyebi te. Eza na biloko mosusu tozolia ezouta na monde des ténèbres, babimisa yango na biloko abracadabra ebimi, baye nango na marché yo sombi soso dendo taba boy na boy, oyebi ndenge sombama te, oyebi ndenge bokwama te. Alors soko oza mutu abilialia, soko oza mutu ya kokila te, oza mutu akoluka face ya Nzambe te, moye ba miracle boye esalema eza te. Jésus ye moko azalaki très puissant na prière, Jésus ye moko azalaki mutu aloma bondeli, parce que Bible ezobisa biso tozobunda contre ba principauté. C'est là na Ephésiens 6. Ephésiens 6 ezobisa biso tozobunda contre ba principauté, contre ba démon, contre bato misala mabe miti ya mabe, contre bato oyo bazana ni totanga nano Actes des Apôtres 13 1 à 3 balobi. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Néga, Lucius et Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le Titraque et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, il leur imposait les mains et il les laissait partir. Tu vois, quand il gênait et il priait, Saint-Esprit a parlé. C'est-à-dire, tant que vous gênez, vous priez, vous allez sous na biloko zo suirte. So bo tali pe o mona ke ba hébreu o ba memaki bango Daniel le ba memi bango et pas mokonzi. Daniel alobi ngana ko lia ba me ya loi ya roi te na ko lia na mesa roi te. Na ko lia te parce que ça na biloko musolo ozolia ezo suir na âme na yo. Ezo suir o moni net lelo. Eza na ba nyama musu to lia to yebinde ba bomaki yango te. O eza na Bible zo ba to ko lia ba nyama o ba kata mutu. Ba kata ngo mutu. Mais banyama musuto ozolia ba etufango le ozolia ezo suir âme na yo. Alors awa balobi na église ya Antioche ba prophète bazaki wana église Antioche c'était des noirs. Bango bato babondelaki pona Paul. Mais balobi tango babondeli na après jeûne et prière, Saint-Esprit lobi mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est-à-dire après jeûne et prière. Tango oza na jeûne et prière ozokota directement contact na Nzambe, nguya molimo santo sokota na kati na yo. Donc eza nguya Nzambe na kati na yo. Alors Bible zo sabiso toke na Ephésiens zo sabiso que nous luttons contre des principautés, contre des esprits méchants, des esprits de ténèbres. Ba méchant wana tout simplement pour yo otiki mokili olamdi Yesu. Tant otiki mokili yandi Yesu, ozo sala combat contre des esprits mauvais, contre des méchants. Ephésiens et dans Ephésiens 5:11 walobi, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est éprouvé, tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Kozwa par na bato ndenge wana te parce que boyebi te misani bazo sala ko bata mais misani basala ko bata botu na Saint-Esprit sabino bato wana babi ba pasteur babi ba apôtre babi baza ba archi baza ba docteur de la loi baza boy mais botala makamba sala en cachette au mona eza mawa mingi so ba bisibino makambo o basala ka. Alors awa na Ephésiens 6:12 walobi
dans Ephésiens 11, Ephésiens 6, 11 à 13, Valobi, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour les chaussures de vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de la paix. C'est-à-dire, quand tu gênes et tu pries, aux yeux, armes spirituelles. Armes spirituelles, heureusement, quand on a gêné et prié, lobi batu oyo, bazalaka na Antioche, avant batindika bango bageno sale la Nzambe, ils ont gêné et prié. Après avoir gêné, on les a imposé les mains. Lelo oyo na l'église, ils allaient pas si bali bisabino makambo gêné. Kout na l'église, comment place à lia. Au monde batu bazo ba biloko lia mingi. Bible lobi, Jésus lobi que nazana pasi nazo sepelate le bozo sangana parce que le bozo sangana boko ma pire pona ni biloko mingi bayaka na église oyo ezali fondé sur le satanisme. Biloko mingi bayaka nango eza biloko maudit, biloko ya mabe, eza biloko oyo izo kotsa bino na monde des ténèbres. L'église a solo biloko bazo nango ezo bénir bino, l'église ba sataniste, l'église ba soloka tango zo lia kuna bazo envoûter yo. Yango no mona mayele no esili olingi su mwasi na yote okomi ko tosa la lettre au nos pasteur azolo olingi su mobali na yote okomi ko tosa la lettre au pasteur azolo so pasteur alobi bengana so pasteur alobi voiture wana yaka nango so pasteur alobi mbongo nyonso tu bozwa bwana ba 1000 livres 1500 boye nango pona nini bozali envoûté na biloko bozolia. Yango na Bible ezoloba bozala bato ko gêner, bozala bato ko luka Nzambe et puis bozala na excès à table te. Lelo c'est rare que l'église ba bito kota gêne. Église est comme ba fête, et comme fête ya anniversaire ya mwana na eza fête ya famille, eza fête église te. Na église oya na action de grâce ba bondeli pona mwana après azongi na famille. Mariage, église et pambolaka mariage et bali saramte mais et pambolaka mariage, c'est-à-dire ba parents ba bali si mwana na bango église e ko pambola. Mais lelo au mona église est comme place moko on dirait place à ba fête, place à me bazwaka gens temps ya ko gêner te, bazwaka temps ya ba prière te. Au mona makambo ya mbongo ebele, makambo ko senga mbongo ebele mais makambo molimo moke. Bien aimé, et nikolobake bazana kati ya libanda. Car Bible s'abisso bien dans Ephésiens 6 et 12 à l'obi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations. Nous luttons contre les dénominations, la franc-maçonnerie, le pandemonium, le monde des ténèbres, les cabales, tout, wana boye biango. Alors, les principautés, les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu de pouvoir résister, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avoir la vérité. Vérité, ce que vous gêné, vous priez, vérité est commis le la ceinture na yo. Et balobi, mettez les chaussures à vos pieds, les ailes de l'évangile. Okokoma na zèle évangile, zèle amer te mais zèle évangile, il y a ko évangéliser comme mabato nanzela solo. Bien que le lobe évangéliste il y a ténèbres pe bali, bazo me mabato na place à molili, na place à mabé. Alors bien aimé, jeûne et prière ça les jours où nzamba lingaka. Muto azo jeûner, azo prier 2 fois. Mais na kati ya jeûne et prière, et sengeli au partager temps ya prière, temps à exhortation, temps à louange, pe temps à repos. C'est-à-dire tant ozo gêner, Bible lobi kota na ndako na yo, ko beta tango te bato bayebate ezate komi esika, biso gêne kutu mikolo to kota ki no wana komi pharisien. Eza bango musufu disparaître. Monet biso 3 jours.
to disparaître toza na nkuku tozo bondela tolobi yango awa pona ko mema bato balanda biso na jeûne et prière tolobi yango te poto sala publicité ya ce que nous sommes ce que nous allons faire non tolobi yango po bato balanda makambo na biso okoza na ndako obondeli na tongo obondeli na midi obondeli na 18h obondeli na minuit na katikati wana ozali où na adoration ozokaka musique to ozoyoka évangile to ozolanda ba prédication ya ba pasteur à solo alors tango ya jeûne et prière okobeta tango te okoki kokoma ngo na mokongo te okoki kozala mawa te okozala te heure moko ozo jeûner ozo prier heure moko okotala match heure moko ozo jeûner heure moko ozo prier okomi kotonga heure moko ozo jeûner heure moko ozo prier ozotala théâtre non soki ozosala jeûne et prière ozali kaka focaliser na losambo na exhortation na mateya na adoration et puis adoration ngo bien aimé faut yeba yembe belé lelo bazo yemba basimba kisi bolanda ba témoignage ba pasteur ba uta na monde de ténèbres bazo talisa bino ba yembi nini alors ngana monaka ba yembi oyo na kokolanda eza ale moloto na lifoko du ciel po wana naza na témoignage vraiment que basali la nzamba solo bao musu batikali nyonso batia bakombo nzambe bana bango nzambe te alors soko si banzembo ya ba mai kalamba ya ba lor mbongo ba mari binsambu obani ko yemba na tango za na jeûne prière ezali prière nzamba ko yoko te po batwana ba yebi nzambe te alors faut ça na à moins que zo na révélation ngana za la ronde dona za la na problème naza na lokuta nzamba révéler yo yoka c'est-à-dire ko yo ngane na abo na yoka n'importe quelle musique te na ato cheke musique ya nzambe ato chebo na yoka n'importe quel parce que o ezokota na matoi eko influencer vina yo pe nzamba ko juger biso manière biso to yoka na yoka n'importe quel matéate na yoka n'importe quel prédicateur te o kaku séraphin o mutu songolo ce sont des satanistes alors na yoka bato balobaka omonde nazote nazote ya bato pona fongolo misu na kotso na lona nazote ya te po bato mona nga na danser muto a danser za nzambe nga na eloko te nga na zuka ka grâce nzamba fongoli nga biloko yango nazo transmettre pana yo donc jeûne et prière ezali mikolo kitoko liboso nzambe muto azo jeûner azo prier azo sala eloko munene alors ezaka malamu vers la fin de l'année opesi 3 jours pa nzambe ezaba bato muso eza pasi po ba jeûner eza bato muso aza na pasi po na prière soki kaka moni bato esprit pharisien komo yemba banzembo azokumisaka asambelaka tu mais azala ye moko ye prière na ye na koyembela nzambe ezalaka na miso ya bato mais ye moko nana akota na chambre te azobondela et bible ezoba soko olingi kobondela kanga chambre na yo kende na lelie très haut très saint kota banda osambela yo moto ozosambela portable no fo ezala okanga koma yo ozosambela papa moto abengi okati na orépondre na ozongela yo nazosambela non soki yo ozosambela ozosola na moto akela likolo na se oza na posa ya relation ya moto mosusu te telefone no ekozala kokanga obi otiki yango na se soki oza na ndako ya étage otiki yango likolo yo oza na se obi otiki na se yo oza likolo obi okangi ba miss call bani bato lere yo kosisa prière bapire yo nde oyo esi bango ke nayaki na prière bamosusu mpe eza oblige tokoyebisa ngo nayaki bisi nakosala mosala yango nazongeli yo donc jeûne et prière eza bajour kitoko liboso na nzambe parce que 1 Pierre 5:8 elobi adversaire na biso le diable érode tout autour de nous bien aimé nzambe apesi yo 365 jours ya santé ya kitoko ya nyonso mpona nini tokolongola journée ata moko okabele yango en échange mpona nini tokotia chaque week-end journée moko ezalaka jeûne et prière neti biso tolongoli journée ya jeudi totiango sikoyo journée ya vendredi à partir ya 2016 chaque vendredi tobando jeûner tobando prier bolandaka mateya na biso awa yabana ba prière na biso awa donc tozo jeûner mpona biso te tozo prier mpona biso te mais tozo jeûner pour grâce ya nzambe esala na kati na biso na ba partie biblique oyo nauti otanga ba verset oyo natangi bomoni meme nkolo ye moko azo yekusa bayekoli na ye abi jeûne et prière ememaka miracle jeûne et prière ebenganaka badémon jeûne et prière esprit ya nzambe elobaka na kati ya bato jeûne et prière ekotisaka moto na révélation jeûne et prière eza makambo ya révélation yango moni révélation ezali nzambe akota na kati na yo mais nzambe akota na kati na yo arévele o makambo ebotami soki yo ozoluka ye nzambe abatami baoyo bakozoluka ene bakomona ye okoluka nzambe ndeni
na jeûne et prière, na kolela, na ko jeûner, na kotanga Bible, na ko sala betile biblique, na kolanda ba pasteur o bazote ya solo, na kolanda ba o bazo ba vérité, na mabondeli na yo, na kolela nzamba ko sala. Donc jeûne et prière ezali mikolo kitoko liboso na Nzambe. Kolo tikete ndeko moko na moko oyo a jeûner na biso, oyo azolela mawa na ye, mawa na yo e accompagner ye na 2016, oyo azolela ke bilaka nyonso yo olaka ye ekende na kokokisama, oyo azolela mpona libala na ye, oyo azolela mpona mikanda, oyo azolela mpona bana na ye, oyo azolela mpona famille na ye, oyo azolela mpona Congo, oyo azolela po ete yo lobi ete tout lieu où foulera vos pieds je vous les donne, et que ye banda foula pied à Paris, ya Belgique, ya Hollande, ya Angleterre, ya Canada, ya Espagne, ya Irlande, ya wapi azomona loboko na te Nzambe yoka ye, parce que yo tindi biso tote ya matea o pour peuple na yo baya pembe na yo, pour peuple na yo balinga yo, peuple no basalela yo, peuple no bakuta na yo, to bondeli bongo na komona Yesu Kristo, kombo na yo pe puissance a kombo na Yesu ezali likolo ya moko na moko, to implanter croix ya Golgotha na bandako ya moko na moko o bazolanda biso. Merci. Jeûne et prière eza mokolo kitoko. Nzamba pambola bino. Bye.